président azate muta ko kamba biso ko mema biso na congrès azalité senko yokisi batu soni na mboko. Soki gouvernement, d'abord un gouvernement illégal, aucune institution officielle en RDC peut accepter de n'importe quoi. Congrès et Kokiko Salamata Mukolomoko te na minute tozanango. Tchara Munoko, soki lelo fait Tshisekedi au premier ministre. Oki Mamboka, prépare exil. Nanini, je suis congolais. Valentin Moubake n'est pas un pneu de réserve de M. Kabila. Tiango na mutuna yo. En beauté, na biso nyonso, tozali bongo branché na kati ya site na bino, bolingaka tango nyonso pour information solo eza na kati ya www.info16.com, soit vous tapez sur YouTube Info16, donc info pluriel, Info16, bourgeois maso nyonso ezeka na kati ya mboka. Merci pour na appel na bino, pour na encouragement na bino, pour na remarque na bino, to le bakaete musoto sala eza pona bino soki pona biso mbele to sata ba cop mususu, mais le métier noble eza yango pour que peuple aeba makamno so ezoleka. Merci à madame Hélène Ntsanga depuis Bruxelles, ba maman solo le silence qui parle plus que la parole. Moi si modèle maman solo. Voilà, le lot tokolobela ndengenini IDPS, vous avez belé bobenga kingai, bolobi enfin conclave plutôt congrès est organisé pour que Toye Banani Oyo a remplacé Félix Tshisekedi, plutôt Etienne Tshisekedi, Makamyo so le kandengenini bande sobike et c'est malamu lokola Félix kosola bande kono nyonso ba Valentin Moubake ba Bruno Tshibala bango nyonso wana pour que nyonso tambula malam toutes les précisions bokozwango nandeko au Médard to signaler na bino pe to en contact na bande ko na biso ya limité mais promesse biso sara musala ndenge et ngeli o bandimi na biso to sena bango o balingi pété ba promesse wana etali biso te mais peuple bino moko bo o juger. Ah voilà ndeko Médard boni nzoto nzoto kolongono nazali na sengo ya komona na susu na leyo na mukona lelo nazali kopesa nano bandeko na ngai nyonso bazolandanga na tango oyo bo baza na kati ya mboka pe ba oyo nyonso baza na libanda ya mboka na biso Congo démocratique mbote na bino nyonso. Enfin, Moubake, Tshisekedi et Félix pour le congrès. D'abord, félicitations pour Makambango, vraiment, tout le monde qui le 29 le congrès que vous allez organiser, tu le 30, national congrès le Gandé. Merci, Mopanzi Sango. Il y a liboso nazali na mawaming na motema po bino Mopanzi Sango, batu bazali ko c'est la perturbation na makanisi ya bandeko po bayeba. Ndenge yo ozali Mopanzi Sango soki yo oyebi ba texte ya IDPS malamu e kozala na confusion za nango te pona nini nazolo baboy congrès za soni soki lelo na ndenge tozosolo na yo aw na kati ya IDPS oya kotombola ka mongongo to ya kotombola musapi to mukanda moko songolo pakala ke ngai nazokotisa congrès azali mutu ya kokanga pe ezali congrès moko non statutaire, c'est-à-dire ezali eloko na kati ya ba texte ya IDPS te e koki kosalama mukolo moko te o ba bengi congrès e koki kosalama mukolo moko te lelo yo osko boche les 29 tobe on se connaît na yebite soki bato bazobeta nzango to bato ake kosangana vraiment na esika oyo bana mike bazo kosakana na mabele sor nango ezalaka nini bazonga na bilamba bosoto to babenga na bango ke botika kosala masano wana nde réponse na kopesa yango wana pona nini. Voilà, ndeko Médard, question ngezali au salsa biso nyonso bando bazolanda biso congrès d'abord eza nini et puis na niveau IDPS ba congrès na bino ekoki ko leka pena ndenge nini. Voilà, ko tuna teke na IDPS ba congrès za boni, c'est-à-dire congrès za la kaka ezala extraordinaire ezala ordinaire muta convocango ezali kaka mutu be moko président ya parti Etienne Tshisekedi oyo to uti ko kufela mais lokola tozana yeli susuté président en cours ya IDPS azalité jusqu'à présent tozana problème ya kaya décès oyo to uti ko kufela mwana mboka Etienne Tshisekedi perd son âme vraiment non continue non entre parenthèses yango nde nazo senga que congrès alors à partir Congrès beaucoup se décider pour que bon tirer Tshisekedi na kende na malembe tokoya likambolingi o luka pe oyeba yango
tangu yo pete ba oyo bazoko tindo na mituna lolenge wana bakoyoka ngai na kopesa bango pepe bia na ndenge wana mais pour na congrès na lobi malamu muto a convoqué congrès ezali président ya parti na batiersi ya ba fédération misatu na lolenge na ngo ba convoqué pe ba bengi ba sangisani makanisi na bana mboka ya UDPS pour congrès et salama na makanisi nyonso na mabongisi nyonso il faut ba memango wapi suka nango epa ya président parti nde mutakozani ni a convoqué congrès pour congrès et salama ce que ezali ordinaire to extraordinaire mais na kati ya nyonso ekomami na ba matière nyonso bien précise pour que congrès sa nini ekokisama na tina na nini est-ce que pour na ko retouche pour na ko sala o ezali ko tambla malamu na parti te to makambo ezali malamu na parti to ngito bongisa nini nde congrès ekobongisa mabongo congrès ezali eloko te ngai na yo to fandi ezaka ka boye eye et d'ailleurs naza na réponse mingi akopesa ye awo yo aussi omona esika papa akufi balobi biloko nyonso e papa tiki esengeli bana ya famille baya basanga na bakabolango yo oza kutu ata ya liboso te oza kutu ata katikati te olobi te tikanga ina kende na banda ko kabola biloko ya ndako uyo papa tiki e salamaka wapi c'est-à-dire les Cambodges partie de la famille c'est pas pour la famille biologique Yandeko Etienne Tshisekedi yangona bino moko bozomona ye moko nde atumboli ngai c'est-à-dire ye moko zo pesa biano nemo tokena no kuna na kokoma na sima na lobi boye tango congrès elinge kota congrès to convoquer ngona lenga na lobi mo eloko to bengi ordre du jour à congrès et pesa maka na convention démocratique landanga malam ordre du jour ya congrès et pesa maka na convention démocratique et pesa maka pe sanza moko eleki simanango ba memi makambo epa ya président asalini a convoqué sikoyo congrès naka présidentialité na présidence c'est très bien Etienne Sakoufa loko la présidence ate esengela ki ba organe misatu ezala ba organe misatu ya ngonde ko sala intérim collégial wana ko salama pe ebandi na organe nini ya liboso na presse eza organe nini tozali d'abord na convention démocratique ya mibale ezali secrétariat général ya misatu ezali sep commission permanente ya élection ya parti nde yango esangani basali intérim ya sanza moko simanango bango ba convoqué congrès ya parti congrès kokota mais lokola Etienne Tshisekedi wa mulumba nazo koloba lisusu pe en son âme atika ki convention démocratique te atika ki CEP te eloko etikala ki ezali kaka secrétariat général elingi koloba nini tozali na kati ya crise juridique pe politique ya parti bongo esengeli nini pour que tokende na nzela malamu lokola eza te mutu akoconvoke congrès eza te lokola toza na kati na crise tozonga na article 26 ya kati ya statut ya parti na biso UDPS ekosala nini esengeli biso ba fédération biso base ya UDPS toko convoqué toko luka to convoqué biso to sangani to convoqué nini conclave oyo tango ebengami biso nyonso parce que président azate muta ko kamba biso ko mema biso na congrès azalité sikoyo pona nini conclave na kati ya conclave oyo tozo ko luka nini UDPS ezali patrimoine national ezali parti ya base pe muto e convoka nini conclave ndenge zo ko salama na minute oyo sikoyo nini ko salama tango base yokosami na lolenge wana poto pona directoire moko ya batu mine pona nini Congo démocratique na muzindo na munene nango tozana bikolo mine oyo ezokoloba na kati eza nini Lingala Swahili Kikongo Chiluba lokola nyonso mine wana esengeli pe directoire ya bikolo mine donc espace linguistique wana ebima Muswahili moko Mungala moko Mukongo moko Muruba moko ezali référence au tozali kosala kitoko na baoyi kenor bazali kotuna ke lolenge nini to monaki atana 94 Etienne Tshisekedi abimi premier ministre na 92 na mois d'août
abimi premier ministre mais crise ezaki na parti na référence pour na aussi sa crise wana ba convoqué congrès sera ya conclave sera maki ya Bondeko na kati n'espace linguistique ba misa kinani Tshisekedi Muluba Mbwankem Mukongo donc me Congo Kibasa professeur ezalaki Mungala après Kibasa Maliba na Bandeko Swahili voilà ndenge otambula mais na minute oyo muto akobela liboma muto aza kimiate aloba kinga na convoquer congrès a ezali non statutaire et koluka bakanga ye justice ekoyeba statut tozali révisé par le président du parti fait Etienne Tshisekedi bayeba yango ke ezali na journal officiel ezali notarié ezali loko kosaka na ngote oyo akomeka kosala aventure oyo yeba yango justice ekokanga ye parce que eloko oyo IDPS ezali parti ya simanda kote IDPS ezali parti ya base ndeko Médard kala mingi te yango tomona ba tractation ezali pour que bozwa c'est-à-dire opposition azwa opposition solo azwa ezali bongo primature bon ce que tu habité et le canne yango moni faut que na congrès pour que bo désigner oya ko remplacer mon mboka Etienne Tshisekedi pour que primature bozwa olela bozwa yango ce qu'on a besoin de place ni pour convoquer congrès na razo kama yo na lobby président muta convoquer après congrès azate mutu na lobby mutu mon côté mutu aliboma mon côté ameka ko telema ke ono ya congrès soki gouvernement d'abord un gouvernement illégal aucune institution officielle en RDC peut accepter de n'importe quoi congrès et koki ko sala matamu kolomoko te na minute tozanango Kabound moi Jean-Marc Kabound yango a convoqué vous n'allez pas prendre part na kata congrès wana yo isanga Jean-Marc Kabound soki azaki secrétaire général ya solo azana rôle mibale mission mibale yi en tant que secrétaire général ya liboso pour na application il y a des décisions nyonso ya président ya parti ya mibale c'est gérer l'IDPS na fonctionnement nango au quotidien ya azana eloko koloba ya wuti wapi Kabundi ya wuti wapi soki azaki penza secrétaire général alors kata sonité okibi sanga secrétaire général na convoquer congrès c'est qui yo aussi mon organe moko na lobi ko na wuti loba na papa akufi atiki biloko nyonso sengeli bino bana ngai bosani ni botika la okabula bomi monisa ndenge nga nazalaki ndenge boko continuer nango po famille panzana te po bo yeba mais yo na simolobi ke ngai na kozwa oye sengeli ngai et pe oza mwana te aliboso te ina katikati pe te soki na suka soki modele nini na yebite olobi ke ngai na sala o sengeli ngai yo nani ko convoquer congrès ndeko Médard ochara munoko soki lelo fait Tshisekedi au premier ministre okima mboka prépare déjà exil na nini je suis congolais je suis libre dans mon pays naza na problème na ye nakima yozo tunangai nakima mboka na problème nini donc soki mutu azoloba vérité na kati ya IDPS ça crée problème ba moni ke ndeko Médard ye azokoloba masambo ya makambo ya solo nazo kosa te nazo yebisa bino bandeko parce que batu mingi bazokoloba IDPS ke bakozala leader ya bawewa eza différent ke kozala mutu azali kokamba ba combattant ya IDPS IDPS Félix comme ya wewa natangi kombo ya Félix awa pete nga naza na tina na yete nazo yebisa o bien mutu ko convoquer congrès à parti c'est Etienne Tshisekedi c'est pardon président du parti comme il n'est plus alors toza na crise toza na cas de scène à parti na biso ozoka tozo kende na nzela ya conclave parce que ce qu'on a conclave na comment tout moni bandeko ba délégation ti poto ba délégation ti intérieur ce que bolobani ba uti bazawa soki mutaye aza membre ya IDPS aza innocent pona ba texte ya parti précision statut aza innocent il ne connaît rien de l'IDPS il ne connaît rien du statut donc aza na innocent ayebi eloko te voilà na bino sozo na biso tozana ndeko Médard waza bongo moko au cadre na katia IDPS na tozo solo la ndenge nini IDPS bientôt là le 29 awa le 30 ba ozala na congrès munene pour que ba ko désigner nani oyo akoya bongo ko remplacer mon mboka Etienne Tshisekedi pour que confusion nyon sozo rené na katia parti et ko bongo ko sila le ndeko Médard très yango sekei o atikali mitali très ke wapi ekei wapi batu bazo kisa batu soni lelo ezali batu nyonso yo
ils sont à la récompense de la mort d'Etienne Tshisekedi. Et aventure na bango ya Ibiza, Italie, Monaco et Monani na misabato. Train oza démarré oh wapi. To banda wa makambu ya Sony. Ba mususu bazana IDPS c'était premier ministre de l'IDPS. To banda na Sami Badibanga. Pour quel résultat? Mawana Sony. Toye oyo Bruno Chibala. Oh foutu de foutu. Et oko ebisanga te. Soki mususu ya misa tozo bongama. Mais mawatro train wapi démarrer. Mais le peuple là peuple là c'est un congrès. Peuple là mon mboka Félix Tshisekedi comme premier ministre pour que coller là haut souffrance des mboka. Et quoi bon aussi là. Po ba to penda ba bengane nzela moko na kabila. Yo ibi ngote. Ba bengane nzela moko na kabila. Yo ibi ngote. Ho yo zolota. Même makambo yango nat. Donc premier ministre vous croyez que donc à la une gestion ya mboka yo premier ministre yo zo kan sezali panangoba hein donc parce que un foutu à la tête du pays d'abord aucune institution ah on a mboka na biso za légal il y a un scénario na bango tika ba sala makamu na bango masano na bango ya ndembo to ba c'est la peuple congolais congolais kana kati na souffrance oyo a roya pas si sango nana aussi ça. Voilà, toujours que le lot, tout le monde peut côté Moussou conclave, bientôt vous allez organiser. Location, ça les a posé problème. Vous allez là, bêta porte à gauche, à droite pour que conclave vous allez organiser. Mais tu éviter, est-ce que beaucoup de aller là déjà? Nous sommes IDPS qui ne plairent pas. Tant qu'on a moutunayo. Pour bino bapandi sango, tant qu'on bandi ko lo babongo. Mouto et IDPS, il va dire de n'importe quoi. Nous sommes IDPS qui ne plairent pas. IDPS est le parti le mieux organisé et le mieux structuré. IDPS est la tête parce que c'est la nini. Il y a un conclave, donc il y a un mais conclave est ali biso base. C'est nous les fédérations, toutes les fédérations de l'IDPS. Base, il y a IDPS. Bongo lelo. Ceux qui basent à IDPS, c'est lobby qui est là, solo, ils allaient à conclave. Tant qu'elle est là dans la salle. Si on a parti, ils ont IDPS est un parti. Cotisation beaucoup de souté. Mon ambo kapé moba qui en a chômeur avant nandaku. C'est quoi vous voulez la soupe? D'accord, quand moi, ce que lobby cotisation te kokate. Ils ont un parti politique mon côté. Ils ont le coup la IDPS. IDPS c'est la base. IDPS n'est pas ba cadre tel que ba groupes armés transformés en partis politiques. Ceux qui bazoyo kabango bato bazali awa na ba groupes armés transformés en partis politiques, il faut ba toucher mbongo ya bato ya trésor public. Ça ce n'est pas l'IDPS. IDPS c'est ali loenge wanate. IDPS ba contribuables, ce sont des combattants, nous qui sommes là, les membres de l'IDPS. Nde ba contribuables et lokoni ne kozanga biso pour avoir une salle. Nde kozanga biso na IDPS. Na loba na yo pe yebaka ngolelo soki tozui classe politique congolaise nyonso na profil politique mutu moka l'équivalent mobaka azate mutu moka l'équivalent mobaka azalité et sur mon amboka meda siko to kanse ki confusion aussi là côté conclave côté congrès bon na ba stratégie na bino na moti ozela ki côté na mon amboka Félix Tshisekedi héritier. Il y a solo, il y a IDPS, Asano le 29, le 30. Après, il y a merci à Liboso Nazali qui a corrigé le Kobenga Kaye héritier. IDPS n'est pas à caractère familial. IDPS n'est pas à caractère tribal. IDPS n'est pas à caractère individuel. IDPS est parti à peuple, parti à base, parti national. Ils étaient 13 pères fondateurs. Yo yoka ki kaka Etienne Tshisekedi to Félix Azalaki nakati. Ce qu'on a conclave le bosala nini pina. De comédia bosala nini. Voilà, conclave biso tozo kende ko pona directoire. Ozo kanga conclave tina nango to pona directoire. Directoire pona nini. Na lobi muluba moko za nakati. Soki Chilombo aza makasi. Asala nini? Ayete aye nakati. Ala kisake ya solonga na za muluba bakoponanga na kati ya directoire. Soki mwana mboka pe Valentin Mobaki aza makasi kingai na Swahili phone naza makasi aya na conclave. Soki na Congo mutu moko azali makasi to vangu to kiringa aya pe na
nkati ya conclave ba sala makasi ba bimisa na kati na directoire. Ceux qui ne comprennent bien ça ba stratégie to déplorer qui oui c'est que mon mboka Bruno Tshibala comme lelo premier ministre comme qui Rassop elle Kasavubu Rassop elle limité et puis le Bruno Tshibala le premier ministre donc mon cas stratégique après mon ngona le pesusu bagiba tsala ke mona mboka mobake akoma premier ministre pour confuser comme makoto Félix Tshisekedi a celle congrès d'ailleurs koto conclave SMP na mona mboka Valentin Mobake ba bimisier comme Molobelia IDPS après mona mboka Kabila ko profiter pour que azwa Valentin comme premier ministre de la stratégie ngona tu comprends jeune Abino. Valentin Mobake n'est pas un pneu de réserve de M. Kabila. Valentin Mobake n'est pas un pneu de réserve de M. Kabila. M. Kabila, pour le moment, il doit quitter le Congo démocratique. N'a pété sa kende. Valentin Mobake, le premier ministre. Sera premier ministre. Il est bien premier ministre. Est-ce que Valentin Mobake a envisagé primature? Congrès, conclave. Conclave, ezali organisation interne ya IDPS. Ce qui congrès ba wana pe ekotaka toujours collégial. Congrès ko kota na mutu moko te scénario. Valentin Mobake akotikala kozala puni à réserve ya Kabila te ici. Il n'y a pas un régime à sauver. La peau de Kabila est sauvée. Il part. Na Kimia, Valentin Mobake reste. Atikali na mboko poaza mwana mboka. Il est vraiment la personne à l'honneur aujourd'hui pour que le Congo soit sauvé. Ça, c'est une réalité du Congo démocratique. Na lolenge o tozo monate. Ba se réunir. Oh boye. Oh boye. To boyite. Ils sont congolais et opposants politiques. Na boyi mutu na lobi na mutu te mais na koyeba profil mutu akokani na Valentin Mobake azate ya solo tuzokoba na mwana mboka ndeko Médard toujours nae j'espère que maman Hélène Ntsanga de Bruxelles azolanda maman lelaki information solo yango ba mama ya kilo ba mama balenda na kati ya Bruxelles ndeko Médard. Maramango qui confusion gauche-droite et qu'on peut s'absorber dans le banga. De l'autre côté, Bolobi, Kabila dégage. N'a pas distraction, Bozo Kota. Côté on a le 29, Bolobi le 29 marche. Après, Bolongo là on se repose le 30. Peut perdre par Bino Rotika Binoté. Le 28 Nazana Bino, le 30 Nazana Bino. Bon repoto le 2 le 5 Nazana Bino. C'est que vous avez. Il n'y a pas une confusion. IDPS dans la confusion. IDPS la voie à suivre, c'est dans les conclaves. Confusion exatée. S'il vous plaît, et là qu'on a zolo bayango, ozala mopanzi sang, ozala homme politique, na kati opposition, na majorité, on a la société civile, on a la nani. La première des choses à mieux connaître que et loko tozali ko kendengo na voie ezali légale, il y a texte na biso ya parti statut ezali conclave, ezali congrès té. Donc marche pour participer. Marche ezali kambo ya mutute, marche ezali kambo ya lisanga. Nga le 26 nga indeko Médard, nga nozolo bate. Le 26 mai. Le 26 mai marche esalaki mbutu. Madame Sonia, journaliste ya RFI. Mutu ya liboso. Oh ya kina IDPS na tena wa triomphal les akinde ko Médard. Ceux qui madame wana zana ba document ko tiela bino ko bokomona yango. Hein? Bato bazwi nzela ko kende na Wileri biso to lobi non biso to kende 24. Les akinani ndeko Médard mutaki na IDPS. Le 30 pe Rosala. Ngana za mwana mboka. Ceux qui eza malamu na lobi na mutute, ceux qui eza mabe na lobi na mutute, totala oyo ko salam.
Lelo évêque lobby totalement c'est un peuple congolais sorti na ba messe lobby ngo kaboli lokasa pour que population azala éveillée et puis lelo messe ko salama à travers le monde papa ko sambela pona RDC et puis sango ba sengi na église nyoso ba paroisse so messe salama débité bino na IDP sans peu gens no kilo. Bon, IDPS L Moubake, IDPS L bon, Siko n'a pas L et à Moubake, Bolomoni on est. Il n'y a pas de L est athée, IDPS est. Par rapport à message à l'effet Bolomine. Gai Nazana Mawa. Ils ont salangai Sony. 5 ans, Yoksi Batu Sony Namboko. 5 ans, il y a solo. Les lois côté à peuple congolais. Bon, le but que les lois bateau qui n'ont pas ensemble. Pourquoi qu'ils ne ressemblent pas? Ba Congolais bazo kufa. Nkolo na mukolo. Ayebi que le régime ici c'est un régime sanguinaire. Mais bien go. Le pouvoir les alliés pouvoir il y a ba criminel de sang. Est-ce qu'il va y bien gote 5 ba y bien gote. Makambo ba kendaki na centre interdiocésain pour que ba respecter accord il y a 31 décembre. Est-ce que ba sango na bato siango? C'est qu'il y a 88 non 98%. 98%. Nako kamwa yo. Ata basala ki yango. Na peso yo ndakisa ya mabe ya yozo kisa bason. Tant baye ko signer signature ya arrangement particulier. Obisoni nango. Obisoni nango te. Basango. Bazo tika pe. Kengo wadonda komi évêque ordinaire. Obeminako soki évêque auxiliaire na yebite soki balobaka nini wana. Bango wana bakotisi pe basango wana te. Bake ba déplacer ngo pe wap. Au lieu d'atteindre un centre interdiocésain et yeti na Notre-Dame parler du peuple. Yoko bisanga le quoi? Hein? Wana basango lelo souffrance tozanango. Ezo banani. Bangot. Bazana leçon au pesa bato. Ngaye soki nazala ki pape. Bele naninga benga nano banganga nzambe ba mimpe o nyonso ba évêque ya Congo démocratique ba ya noki na Rome. Pour ma kambazo yuko sabatu Congo awa soni. Soki bazala ki ya solo ba yo aussi au mona ba soki te kanano yo landa ngai. Yo aussi au mona na makama malamu te na makama te 1000 banda. Eza vérité à Congo. Ngana za politique. Je dis ce qui est vrai. Soki ozanga nzambe. Bao bazoko yiba. Bao bazako violer. Bao bazoko boma. Elles sont toujours des politiques couverts. Na bazar rusé. Yo nganga nzambe ko benga bango te otei bango ke non. Mutu aza sacré, tala basala ka boyete, bolingo sengele zala, pomboke kende liboso, basala ka yango. Kuna place ba politicien, ba miyibe bazoko boma, bazali ko violer, bango bazana bango na kati. Kinganga nzambe za wapi? Ezali wapi? Foko yeba biloko zo le kana mboka na biso. Bande ko nazolo balikambo eza solo. Parce que ceux qui mboka na biso Congo démocratique. Na sérieux nyonso makambo eko sala mate. Conscience ya patriotisme na ya combativité ezali pour natango yo. Il n'y a pas un régime légal légitime ezate. Régime awa ya ba sanguinaire, ya ba criminel de sang, criminel économique. Voilà, toujours que bien souka ya masona biso ya mkolelo ndeko medar toujours que na souka na otoloba a tout ba bozo ba que les 28 en fait après le 31 décembre transition qui est sans Kabila est-ce que les Kamango et Salama boko kayango en tout cas transition sans Kabila les Kamboya transition sans Kabila n'antoti Kango. Le problème est que des Kabila a zaraté na Congo démocratique. C'est ça le problème du Congo démocratique. Yoko yibsanga que transition sans Kabila. D'autant plus que Kabila était encore en RDC. Problème na biso ba congolais, il faut to bengana no, mais c'est Kabila. C'est ça le problème en RDC. Yoko Zwangombe, o tia liboso ya charupa benge na sima charupa bena ngondeni. Ako sala ndeni. Non, li kambu na biso ba congolais, il faut nano to bengana Kabila. Ce qui est transition, tu regardes au yango. Parce que batu mingi bazo ko sawa. Que oh non, et transition sans Kabila. Transition sans Kabila. Nzokande bazali ko sala pion na bazali ko sala jenaye pour assez pelisi bango. Mais biso
tozoloba na bino boy bande ko na biso boloba o tozoloba te tozosala te bino kuna na mboka nini te na mboka tozosala pe tozoloba eloko ya liboso nanu tobengani Kabila tozobengana ye bengana Kabila na munoko akokende na munoko bobengani pa kei donc alobela yo awa bino bapanzisa bino boza pamba te na yebisa awa ke biso tokobengana Kabila na modelo oyo na yebisa yo le ba bande kozolanda azozala te biso toza bakongolais toza bakongolais mboka Kabila sayani bozalaki ana mobuta boye élection toyebaka yango te mutaya boye asali démocratie ils allaient respecter le lomé de comédien dans Kinshasa bo azolo bazane pas l'aise tant mobuta zara te mutande ngapela bokondima été vraiment hein atena moi misa mike bokondima de côté vraiment boye boulevard nezaka mundu ezaki kamwa mukeleke te moko bino bande bozo tapote bozo koya bozo sepela mboka fungwami mboka ko munene vraiment de comédien kamwa yo ozo banda koloba peke mwana mboka Kabila likambu ya bokonzi na mabele eza likambu be moko mwana mboka Kabila yo ozo benge mwana mboka Kabila nyonso ezo salama na mboko makile ezo tanga mukona mukolo mwana mboka ko sabilo kwana yo se munango na lobi likambu ya bokonzi na mabele eza be likambu moko soki ezalaki mwana mboka na kolinga te bande konanga bakufa mukona mukolo basi bazo violer na est kuna ma trop même na Kinshasa aw boni le loyo même ba force commune na balopango batu ezali yoko bisanga makamuni enlèvement na Kinshasa butu moy ezo zalama yoko bisanga elokuni na mabe na victime ah merci omoni ye moko boyoka azalaki victime na habité donc victime ba caméra kei ba téléphone kei o musukutu alors ko la mona ndenge ko te bukani donc vraiment donc Aaron ont un gros plan pour dire que voilà donc za RDC ton imaka za mboko na bisoti bon to boya za mboko na bisoti za mboko na bisoti na malam na bisengo c'est-à-dire eloko ezo salama mutu azo kamba mboka na minute azate eza pasi yango to lobby na étiquette oyo tozo mona étiquette esengeli to longola étiquette wana poto kende na nzela ya sembo ba congolais ba mimoni sama isika moko tozo mona alors na bango basango wana lelo ba kosa na bango basango na opposition na majorité d'abord ezate parce que eza régime kuna eloko ko sauver bango tango Kabila zo kende bango pe basala nini ba kendela nzela moko biso nzo sala nini to sangani sika moko nde to bengani mese Kabila oyo atika Congo démocratique biso bana mboka to récupérer mboka na biso ya aussi olobaki maramu tika na pesa ya na ba réponse parce que to bengaki ngana zo parce que bengaki Kabila mwana mboka ngabisa za mwana mboka te afongoli mboka na nini yo ko fongola mboka eloko nini na 2 345 km², ceux qui tobaki 6 km mususu ata 1 cm², na kati ya Congo démocratique ezali to yende ayebite kozwa botangu nyonso sali manda mibale na manda mususu ya kobakisama ya tricherie yo ya pambo bapesi awa koki kosala ngo te nyonso sali na kati awa tozomona kaka makile ezotanga tozomona kaka biloko ya nkita ya Congo démocratique ebimaka butu mo ezobima bazaki ba milliardaire te bazwa kananu leso makambo esala makina ngola bazomona ngo te. Voilà tokomi na suka ya masona biso merci na Brinel Bambila depuis la France. Vous attendez de se brancher Colanda Bisso. Donc voilà, donc ma soeur sont des comédiens, tout bon sekango, tout ceci pour aller là. Donc s'occuper et ça les qui vous primature pas mater moi et peleki makasi au côté tapé na mwanda comme Lili pe on a beau climatiser et vous ala malami koleka moi le basuka na bande konyoso balanda kibiso et puis au PCP na numéro na contact et puis mon frère na bossé comme on a depuis Allemagne donc vraiment a félicité makasi en écoute ko luka yo et puis amuna maman nakati ya info 16 ba ki bo sabonaka na likolo ba komi s'abonner donc soko koti kuna boye o cliquer o ko information nyonso so biso seka publication yo pe pas no maman zali po biso seka événement en direct tout ça en direct pour nous maman information que événement c'est en direct donc ce bandi on a ce peu il y a IDPS El Mouba qui va répéter à moins loco tu vas peut-être filmer mais on va ta coller là bon de toute façon tu auras événement tu là ça va rendre les cas il va yasuka ba libéro pesi nazo ko corriger yo
koloba te ke biso to we la primature biso to zo mona primature te nazolo ba mbala mbala kozongela ngo te yo soko salima kakina noneza yango nazo na otende na lobby calcul wana te calcul wana lingi koloba boye Kabila reste quelqu'un ya mafia aya ko accompagner ye pour un glissement pour makambo ko sala maawa oh nyosa ko yena nzela buzoba awa eza glissement batu batandi etoko pour Kabila traverser ngambo ya mai na glissement oh ya komekaka ba kongole bokomona bango oh yo nyosa zo sala masirellement mutu azalaki membre ya IDPS tel que le Bruno Tshibala ça c'était un accompagnement ya ba bêtise ya glissement à M. Kabila yo yebi qui a été désigné comme premier ministre yo zo kota na ba bêtise on elingo lobanini pe zo bakinga na Zaraki j'ai été avec Etienne Tshisekedi quel Etienne Tshisekedi dans le mensonge nani a yebi te que Valentin Mubaka était désigné la seule personne à la primature bazaki mitsato bazaki mitano iloba asuka lilobananga ya suka za nini toza la sembo makambo na zolo bawa iza ya solo na lobby makambo ya Congo démocratique ndenge sengeli parce que ceux qui te lobby boye bande ko bazomona mabe il faut que lo ba sembo na zolo bawa te pour que mundele azwa mundele akota kana likambo ya butu na buzoba soka kuti bino na buzoba mundele ayaka na likambo ya solo soka kuti bino na kati na busolo moyen bouger bino ezate mundele ako azanzambe te pour ya ko sakana na batu awa biso tozolo makambo po na mboka na biso ngana lobi boy e kozala malamu biso nyonso ba congolais mutube moko biso nyonso mutu moko po les 30 ans de recommander il faut M. Kabila sa nini atika mboka na biso eloko ya kolobaka transition sans Kabila c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Nous avons un grand problème. Kabila doit quitter le Congo démocratique avant que Makambo ne ya. C'est ça la transition Kabila. Yoka. Bino va penser ça bino va toujours désorienter batou. Yoko lobanan mutuango azalia wana se zo ba tradition sans Kabila. Hein? To lobananu Kabila to bengana ye. Total o ekoyasima. Yo yebi ke ba pion Kabila bazali même en opposition. Ba tondi belé. Même dans la société civile, n'en parlons pas. Majorité locale les alliés régime na ye. Alors yo si mona ba panda ka bato bazo bomo bato. O bazo yiba. Numéro à contact. Numéro à contact na ngai ezali plus 243 97 00 19 680 la bandeli plus 243 97 00 19 680 toye ya mibale plus 243 89 72 46 571 la bandeli plus 243 89 72 46 571 pour yango bande ko pe bazana poto on va contribuer pour la conclave donc va occuper contacter bino ba ko contacter il y a Mobimba ezali comité préparatoire na biso ezali il y a un comité préparatoire et pe nazali na esengomi parce que comité préparatoire wana e uti ko sisa misala nango na tondi sami na esengoma kasi. Donc, le comité pouvoir, le comité préparatoire, ça c'est ici. C'est Fungamiango, voilà. Donc, commune à Souka. Organiser d'abord l'IDPS. Voilà, tu en as bien. Il y a comité préparatoire, réseau Sala. Kozongi sa IDPS, Nabomoko Kozongi Sango Nanzela Pote, et Zala, toujours les piliers de toutes les qualités. En RDC, c'est l'IDPS à travers ces grands conclaves Otozo Kotawa. Kana mikolezo yawa na pesi bande kunangai bo bazolanda ngai mbote mingi ndeko bili lobaka kotikala te ikala kimbangu azali o azana bon moi makasi za lakati kozonga simate eza loba kitoko mama Eve le groupe de résistance toko base kokoba mboka eza ya biso na lobi lisusu JP Manka za musikate tokoba obongisa koya ya mwana mboka Valentin Mubaka kitoko mingi esengo kitoko OK poto Nestor OK poto azali congolais esengo mingi na o ezo salama papa Nestor ngoi lokumu esengo pona yo mama Madonna Londres gu
boyoka ndeko Médard na tango nyonso bo bazolanda ngai peut-être nga na bosana ki mbote na yo peut-être nga na kendaki mosika na lobby susu na bandeko na biso nyonso eza na mikolo ya na mikili ya États-Unis eza na mikili ya Asie bo bazana Europe bon bisika nyonso ndeko Médard apesi bino mbote mingi. Merci Nabinoso Bolandaki biso. Une fois de plus, merci à Madame Hélène Ntsanga, maman solo Nakatia Bruxelles, Basi Baza, Makoza Mutema Bomama, Izana, Madame Hélène Ntsanga, Topesio Ambote, et puis tu es le silence qui parle plus que la parole. Boyoki Ndeko Médard Nenga Lobby. Et toujours rappelé na bandeko mususu wa prometa kibiso sur les opérations de cloche na bango tozangate comme melabino pour que tout ça suffisamment éclairé na nyonso to lingimbo kana biso ekende liboso na wetali bongo conclave tozala pe na masolo ngo to la sabino pendenge ni koleka pour que bozangate information moko. Merci Aaron wa kibongo derrière la caméra donc vraiment atam comme ça fait bon nae mona muke Mechola, donc on a mis qu'il peut calamité. Aroya kuna botika malamu, d'être kutani namikolo et koya te bosanité frère. Botika absolument bon délai. Richard Madeka depuis Londres. Bye.